congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Songe Ambeli babetaka likofite système eza ya satonge bia lokolo moko liso moko ego tanza monsieur moni di olomide 119 Biscariote Diabolos Mokomosu grand prêtre Nza. Bonjour, bonsoir. C'est encore votre simple serviteur Bobo Libanga, autrement dit triple B, de bonne de l'alphabet afrique. Car on est Zalaka, car on est au thème sur mon kilo, car on est au thème sur Stockholm, tu es un grand artiste à la art, tu découvres Nanzela, car on est au thème Blogaka, Balandi à www Congo Sika, à ton Suède, Balbi sera le 14 Zoinda, tu es un grand artiste. À Zalakane Awa, donc tu es habité, Yamona, tu es dans la pied levé, et à quoi se présenter, Bana Stockholm, Bolandae, la Katakinga, Yoyebi, artiste. Bon, ils ont une nation na pied levé boy na habité masolo zandengeni. Ouais, masolo zala kolobela musa na bisolo to sala kana kutana pe na yo grand journaliste et sali bien pour na repérer là-bas peut découvrir mon bangara na mboko donc na cadre masolo quoi. Na cadre masolo. Au cours se présenter balandi à www.congoyasika.com ba découvrir yo pour ça Stockholm dans un grand pays awa baye bayo ozanani. Ouais, ngana artiste musicien na chanteur na mboka oyo. Dans le cadre de la visualité, ça lit bien l'image, on a fait mon abango, j'ai des stars à la gare. Donc on a fait peu au monde, on a bien pour nous repérer le système à la gare avec les grands journalistes et beau là. Donc j'ai les stars, donc j'ai donné ben de artistes engagés et mon abilaka. Nasi mon abilaka, un message très important dans la diaspora et pour on appelle bananyo sur balandaka, au balandaka émission à www.congoyasika.com. Masolo yangoyo, o ezali Masolo ntolobaki yango to telemisa population to lamusa mokili kaka ndenge zalaka le président de tous les jeunes là-bas dans Stockholm Mike Yoyebi avec petite sœur Marine là-bas gratis Gédéon ba jeune à Stockholm ba to diaspora message nous a repris ça pour nous frapper na makambo yo ezu ba artiste pour na libérer comme personne ba combattant vous a frappé par pas de concert awa donc Masolo Yoyebi yango les preuves années qui Haïti a une corrélation totale à Paris. Donc, le message nous a frappé bino pour la musique na poto style. Yo siko sortir comment la musique est style na poto. Donc expliquer bana Congo ya Sikabalanda quoi. Vraiment ezali choc aussi biso tout artiste ezali pona mutu moko bien mi balé misa tout mais les gars balobaka muyaka moko fingsi ba ya nyonso ba frapper biso tout na likambwana mais ezali ga kino bandeko mususu basala musala musique le roi biso ba bebisa mo kopango quoi. Cop ya like no musique ya matea mi sans prophète alors makambo ezoya alors mbebo ezoya na société alors bien on a besoin de se corriger mais et ça là que bandeko ba fio banda lisolo ba sel roi ba iba kota na bango politique ba imba na bango makambo susu ezake no peuple azo souffrir ba ko dénoncer tenzo comme ça na biso ko dénoncer le mal il y a un message que musala nzamba pesa biso ta ba messager mais tout ça frapper nango tout ça na choité et puis ba combattant ba na raison na bango puis ba tomboka po bango ba la koto na nord nde biso beto na nord awa masolo ya bien to rolinga te bandeko batika na Congo ba souffra ba dépendara na bateau baza na nord ti donc il faut pas gibiso mais choc et ali mais tout ça ni ti dika mo ngolongora nde to zongela musana biso quoi bon na katiote message vite fait pour na concert à JB pour concert exaté diaspora ba yebi yango concert à JB exaté ba to ba bi concert aux alaté mais ba o ba bazo linga ba ki ne concert le 21 Zénith pour concert exaté message ni européen ça ba ndeko na biso ba congolais o bazo ba chama confusion le ko wana na loi oyo ba combattre ba PC merci nga concert ezaka ke non bato ba kendete moni ba dégâts oyo to mona déjà muto zoki pota munene presque à la mort to ebité nde sango bimika sa kufi to ebité donc bato ba fa na bandako po moni shibe fa solo na ba combattant et puis fa tika na nous tension za likolo trop tension za macho fallait pas makambo fallait no ba réconciliation ti makambe sila na senga ba fa na palin to linga ba dégâts te na communauté comprendre bato ba kufi déjà belé na est to bato ba kufa sous na poto te dans na conseil grand frère na ngana ça dit afanda nanu quoi afanda mbongo pe na Congo yali na Afrique yali ba conseil so bita na Afrique
akobeta na ye mais na poto mpona sikoyo lokwa bastopaki bastope tovanda tozela ti miziki ekufa nango te mpo miziki tobotamaka nango motu so abotami miziki motu akufi miziki donc eloko nasenga na banu bana poto bana France donc todose quoi todose bamama bobomba bilamba bagene banoko bomba forme bobetanga ta na bafeti quoi bobetanga na bafeti mpona sikoyo tovanda tona biso frappe tovanda mwa moke quoi tovanda mwa moke. Merci. Nansir message non est très important. Balandi à www.congoasika.com. Balandi message. Nous nzongo yo yebi surtout salaka na Londres. Bendele mata. Irène Mboma na Suisse. Libanga yoyo. Journaliste yo yebi journaliste swag. Puis petit ser na ngai. Puis petit ser na ngai. Puis petit ser na bandeli susu. Yo yebi moneta nga bakomona nyi. Ate bon message suka oyo. Okosuki sana interview na biso toujours na pied levé boyer. Message à Souk européen na bana Suède na soirée les 14 soirée africaine message à Souk ezani un message à Souk ezaka to mono na soirée le 14 wana to kuta na mato so la moni communauté photo kuta na gamoni o ezamboka na biso te kwa to ya ko ya metan ko zo kuta na to zo bani to sala pona mboka ni to loba pona mboka ni to bongisa lobby quoi to améliorer eloko moko boy na senga soirée na to za la bana France bana Suisse bana partout barozala bana Suède to bo sanité et la bana Finlande Yves la kata kinga tozalazala ezao moto pamba na bosa ite musika na Paris Trésor Chango dernier fils à Japon Sidab na bilamba solo yo wana Trésor Chango so monodosi vena ngai so monodosi grand voulusi donc père spirituel depuis bakin yo ebi na lai na Paris wana yo to solo ki masolo ezaka système à combat eza selon esprit quoi combattant eza état d'esprit donc eza état d'esprit eza que nomboka faut changer eza changement de mentalité changement de vie sociale tolingi vie sociale continue ndenge te na bakini wana on mboka na biso photo zonga to saba masolo donc pour la soirée Suède bana Finlande bana Norvège to bosanité les grands caméramen yemo wana na les grands journalistes Eric photo caméramen photo oyo ali na Stockholm yo photo dulo wana na sanza na paradis quoi bilili banjelu baningani beti yo photo bino senti bela ndo za mona nzambe quoi donc masolo za ngwa le 14 to mona na to zala ikosala bien soirée wana ça va cartonner na senga banoko ya solo baya banoko pina baka na mboko ya solo ba beta teni banoko boya banoko so ba fio ba lava eza poto eza grand masolo to na Suède na Scandinave grand Mali litara na nord na likolo et pasuka pena le 14 wana quoi donc trop le béato na ngana lobelaka yango wana quoi. Bon merci artiste GDR Bene to remercier yo bana ya Congo ya Sika bana ya WW Congo ya Sika diaspora ba komona yo aux artistes moko za vraiment très intelligent donc Ingeta na remercier bino po bino singa na monde quoi Matondo osololi mboka biso kani to zalaka to tiki bino rendez-vous za kaka le 14 à Stockholm donc Stockholm ningani les grands journalistes yo triple B bokomi o double T triple B journaliste ya swag d'ici swag vient nga Maurice Premier taka ndenge zalaka ba petit bango yo car ne to lobaki bolanda biso na www.congoyasika.com www.congoyasika.com Orneline Kamana libanga bosani yote Jocelyn Gouti libanga bosani yote puis petit sœur na ngai Natacha ba gratis anniversaire mokile sololi merci encore car ne to zalaka le to yokane toleka